Tena balanjinyo sotu ya Adassa Temo TV, les abakuki oye, les Adassa chou de mon cœur oye. Lelo eza anniversaire ya maman le 25 avril. Nde makambu ban avril bana victoire, ban avril bana oyo batika nyonso na défaut. Donc lelo anniversaire à maman to elibino intégralité botala ndenge anniversaire ya Sila Bisalou ezoleka bana ne basali surprise bato balingake basali surprise bo consommer botala surprise oyo ya bana Sila basali lié bino moko bokozala décité les abakuku bo se manifester et Linda. Je vois qui Linda, Kassimiti, Naomi Dako, Cécia et Charles, Nalambaka manayo Sila Bisalou nabengaka David Beckham Sila Bisalou soki nazongi matadi nakoloba mbutu kulukia mbote lelo mokolo nayo Sila Bisalou nalambaka malaya Sila Bisalou mbutu kulukia mbote
sila bisalu na mosika na basia sila bisalu David Bekambe sila misoma mvondo lelo mokolo naya sila bisalu tala yakuna misoma mvondo sila bisalu asiki tokozalaka misoma mvondo na mwambunzu. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, maman chérie. Joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Bekam, Mbotama et l'amour. Parabéns pra você. Parabéns pra você, parabéns pra você, Sila. Parabéns pra você. Hoje é dia de festa, hoje é dia de festa. Cantarararara para a menina Bekam. Joyeux anniversaire maman. Donc le jour na yo il faut fêter ango kitoko makasi. Biso bana no tolinga ko makasi tozalaka toujours awa pona ko défendre yo. Toujours pona ko lobaka sujet na yo. Donc nzamba bakiselo amingi apambolo prospérité. Beaucoup. Donc beaucoup de prospérité, victoire, gloire, paix, surtout paix. Ezala demeure ya vie na yo. Onzamba pesa o kimia pesa o posa motema na yo. Tolinga ko mingi journal lelo ezalelo spécial. Bonne journée maman.